ngai naza moto nzambe asali na pouvoir traditionnel nakokanga yo na kindoki na yo ntango olobaka na ndoto moto nini si alala na ndoto aloti mundele oyo namoni toke voyage na mindele te wana ozalaki na sirene no elima pesaki beboyeke alono me mboro be baproblème nyonso boza na yango soki oyepa roi tangata komela yango ye mboro be ya beboyenga kala ngome mboro be me mpe ngai moko nde na bo kipasero nga naza nango euti na nzambe nabotami mokonzi naza na pouvoir ya makasi koleka oyo pasteur akoyebisanga ke nonga naza na pouvoir mpo nzambe ayebinga nzambe nde atyenga mokonzi barbar banga kala ninkere bea bato na bato baa na pouvoir na bango traditionnel soki tokwaki coutume tobwaki bonzambe place coutume ezali seke bonzambe ezali maladi nyonso tokoye nango mpa na nga soko biki te loba oyo akelaki likolo na mabele yenda boyi ofo banga ndoki abangaka mpo na tielaka bango na file ya butu na arme ya butu na courant ya butu vana traité il faut na yeba nanu bakoko nanga fu balakisa ngai maladi na yo za na nzela nini nyonso yo za nango yaka nango okomona yo moko o lupango ngako to na fandi bo lupango teka poza na posa ya mbongo na ndenge ya normal misalo sala ke simba kate yaka makambo nyonso za nango yaka nango parwa tangata ngana komela yango okomona bino moko nde na melaka mai na ba problème wana nyonso na tie mai na zoko mela nde na melaka mai wana ekendaka ndenge na komela ba problème na bino nyonso bozana ezaki bondoki te yezo yemo na kata mukanda akendaki pa Lazare kosa akenda na cimetière siko pona nini biso te soki yo sala ka bongo te tali yo poyo kwaka kutimi na yo mais soko zongeli kutimi okobanda be kosona ba wei eza na lengi moko kindoki te yebsa muto papa basenga yo makasi ko pesa te kutimi na bondoki moto moindo akobota pe mundele abotaka moto moindo te tango tozaka jaso lati boseke tokomi na kati ya makambo moni po ani na tuna eloko na nga bokoko yango nde tambusa oyo babenga yango nanga bia bila nanga nanga ngabo nkoko me nanga eloko oyo akendaka partout ata soko ye na makambo na mabe na kotuna ka nanga moto aye na problème ne nanga lakisa ngai soki eza na butu to ya moi nanga lakisa nanga kokita kaka ndenge na sali ya nanga na nga kitaka so nanga kiti akoboisa ata na avion na ngina kota ifo na za neloko na ngai na kotuna nanga na ngina kota na maswa fo na tuna nanga bokoko na ngai est-ce que ondimila pe fumu kimbango ntoma fumu kimbango azali ya bokoko na ngai azali ntoma na ndimelaka etango nyonso azali ntoma kasi ngai nazali moto moindo nazali noir na libota na ngai kombo ya Jésus wana toza na ndoi te bongo kasi yango wana alobelaki ngai biso na misapi tolongolaka misapi ndeza bolongola tolongola na misapi na ndenge nini tosimbi boye na bende longo na osimba boye so na simbi so na gangi ekomata tande naza nango omoni misapi nanga ozomona kamera show omoni yezu azongisaki litoi yezu bakati litoi azongisi kasi fumu tangata roi tangata yeyo elongwe makile ebimi te eloko ya mikie tosalaka te ngai nakanisi na kati mosapi partout moto akolobaka kati mosapi lokola ngai aza kokera na ngai bongo so okoki na te kozwa mai kobungola boye eza eloko te akotina ata mwana zwa mai sikoyo bungola akobungola epai na ngai nde naza boye moto soki aye epai na ngai nakotuna o teke oyeli nini likambo nozani te ezalaka na droit na nga so tokutani na okopesi nga droit na nga na komona makambo na yo nyonso baoyo baotala nga baya epai na nga soki lokuta bakotémoigne merci liboso ya kobanda nano mpona makambo nasalaka na pouvoir traditionnel na kotuna eloko na ngai bokoko lokola nanga na ngai bokoko bati ya nanga na ngai bokoko nalikaka na batelevizio te partout yango na ye awa mpona kotalisa bajournaliste baye nde natuni nanga na ngai bokoko makambo na osala soki eza ya solo soki bokoko na ngai bandimi yango nanga ya bokoko na ngai kitati na se mpona mona ya solo bakoko na ngai bandimi yango soki eza bongo bolakisa ngai tina se wi nanga ya bokoko na ngai soki epesameli ngai kitati na se wi soki epeseli ngai nanga ya bokoko na ngai telema na katikati kita mokie lisusu kita mokie wi ya solo nanga ya bokoko na ngai soki ya solo epesameli ngai okiti mokie soki ondimi ya solo nga nasala émission oyo nanga ya bokoko koma tina suka wi miere
bonjour, bonsoir. L'heure à laquelle vous nous captez, vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre partout dans le monde à travers votre chaîne préférée, Trace RDC News TV. Bino obozuli bako kolanda biso na betandoke na bino tant aujourd'hui occasion de l'émission Oyo, au s'abonner, au partager, au commenter et au salanga penza bien. Alors, votre émission Yangoyo et Bandi sont des stars. Sont des stars et ça émission tu yambara batunyon surtout. Artistes comédiens, humoristes, musiciens chrétiens profanes. Oignon sont ils ont le bela art. Tu yambaka bango pe tu le bela kabango pe tu yamba pe sur au bazali ba tradi praticien tu pe makambo o etali bokoko. Merci pena l'équipe technique mobimba wana moni bongo. Plati Luka ou Azabou la sima ya caméra. Merci Pélissus de Bandeko Nyon surtout au Bolandara Bisso na Movie Channel pe bozo la biso na Royal Télévision TNT. Yango to bien téton hôtel émission Oyo na chaîne YouTube au s'abonner au partager pour battre monsieur super bazo pe message Oyo Yolandi à travers émission Oyo sont des stars. Alors na cadre toujours ya émission Bolingami sont des stars. To yambeli bino moko ya bato Oyo basala ka musala mo kitoko. En tout cas, notre commentaire est lui, il s'appelle le roi Tangata. En tout cas, merci mingi parce qu'il y a Pessibiso Pilanzila, tu y a na résidence, tu sous la naïe, tu panza penete, que tout le bemakamu est bokoko. Et quant à moi, je dis bonjour le roi Tangata. Oui, salut papa. Ngai roi Tangata, oboyo kaka roi Tangata yeyo. Kumu ya bayanzi. Moto asimbi pouvoir traditionnel ya bayanzi yeyo. Merci beaucoup. Donc, il s'appelle le roi Tangata. Donc, il y a simi pouvoir, il y a Bayan Dignon, surtout l'autre bête Massolé Talibo Koko. Alors, le roi Tangata, Balandino, surtout, il y a Trace RDC News TV, puis il y a télévision, haute, bien la combo, il y a Movie Channel, na Royal Télévision, bazola, nous partout dans le monde. Balingi Bayeba, Yum to Simbi, pouvoir, il y a Bayanzi. Isa bokoko batikela yo to oboto le repère mutu to yebanano. Oui, ça va merci. Liboso ya ko bandana no pona makambo na salaka na pouvoir traditionnel na retourne loko nanga bokoko lokola nanga nanga bokoko. Kati ya nanga nanga bokoko na likaka na ba télévision te partout. Yango na ye awa mpona kotalisa ba journaliste ba ye nde na tuni nanga nanga bokoko makambo na osala. Soki za solo soki bokoko nanga bandimi yango nanga ya bokoko nanga kitati na se pona mona ya solo bakoko nanga bandimi yango soki eza bongo bolakisa ngai tina se wi nanga ya bokoko na ngai soki epesameli ngai kitati na se wi soki epeseli ngai nanga ya bokoko nanga telema na katikati kita mukie lisusu kita mukie wi ya solo nanga ya bokoko na ngai soki ya solo epesameli ngai okiti mukie soki ondimi ya solo ngana sala émission o nanga ya bokoko komati na suka. Oui, merci. Eloko ali boso bebata bama bayanji mborbe. De meyo ngwa kiese. Meyo kiese sa menga kalo yanji. Na sepele eloko ali boso bokoko nanga endimi to sala émission. Merci journaliste. Merci beaucoup. Je pense que vous avez mon là donc en tout cas Platis zola rama kamutezo les gars parce que maramboza ko beba moi été. Alors mutu les ali boye le roi Tangata. Yebisa biso nanu pouvoir aux anango ndina tuko loba ozongo pe mutu to ba pesa ko pesa au continuer na makambo za kusala. Oui, ça va merci na kansi eloko ali boso pouvoir nan eutaka nanu na kati ya makila ya bokoko ya biso eza famille traditionnelle eza na moto mosusu akeye pa mutu ba pesa biloko akopesa mais ya biso ezali oyo pene tikami na kati ya famille na kati ya makila na ngai atozokisi omonika keno makila oyo eza makila ya traditionnelle ndenge tozaleli. Alors sikoyo tonto yeba à part pouvoir ozosalela yebisa biso nanu eza loro mususu to bakisaka to eza ka pouvoir kaka ancestral to ndengeni te omoni lelo oyo pouvoir na biso traditionnel soka pouvoir traditionnel biso nde tobwaki makambo na biso ya bokoko pouvoir ekomi lokolo eloko mo ekomi na tina te na kati ya pouvoir mutu alongolaka mai achanzango nzela pouvoir oui na pouvoir traditionnel koko yebisa mai longwa awa déplacer zamba o tikelanga poto odoraka na eloko liboso to senga kabilima basali nzambe moto asali ye moko akeli bilima
Nzambe asali bilima ya mai, asali bilima ya moto, na zamba na bangomba o bato bakenda kosamba to kende kobendela Yesu. Ezali place oyo ye moko Nzambe asalaka bilima, atiaka bilima na kati ya bangomba, na kati ya bamai, na bazamba bilima bazali. Alors biso na ndenge to na pouvoir traditionnel. Soki na yebisi ngomba ndengo vandi boy, pona nini? Ozobimisela nga mayebote. Mai ozobimisela nga mbisi te, bino bilima ya mai bobimisela nga imbisi. Okomona mbisi na zamba, mbisi efungwami, mboka na o population baleba sepeli mpo ozali na bonkumu ya solo. Oza na pouvoir traditionnel. Ndeti biso ozabo na kata pouvoir traditionnel na mboka na biso bayanzi, to na territoire ya bakata kote wana makambo ezali. Oyo nyonso akoluka okomona makambo pouvoir ezali. Alors biso to boaka yango te ya biso ezali. Merci le roi Tangata. Tonto yeba sikoyo lelo oyo ba congolais mi ba mo sela ka coutume to pe tradition mindele to boya to bosala kibokoko na biso. Pourquoi mindele ba kosa biso na makambo na ba to mo landara toujours bango? Est-ce que lelo au peuple noir akoye po zongela sous coutume ya mboka na ye to ndenge nini? Oui, merci. Eloko wana ya pesi o matondo mingi. Coutume ezaka bondoki te. Soki mutu alobi ke coutume eza bondoki to passer to nani évangile alobi coutume eza bondoki akosi. Oui, baloba coutume eza bonzambe. Mimi to karaki o uti nini cimetière bosokola maboko. Bosuba wana omoni papa mokili oya biso lelo ebebi po na bato baboyi coutume. Mboka oyo ezanga mibeko eza mboka ya kokufa. Lelo na kati ya coutume balobi ke mwasi ya moto kozwa te soko zwi bakopesa maladi na bamboka na biso za bongo. Ba biso eza na journée oyo esengaka bilima pe basepela bokota zamba te. Bapesi yo mibeko. Alors mibeko wana ezali poma yebo ebota na mboka. Mbwengi ebota, biloko nyonso bilona nyonso ebota. Po eza journée ya bilima, il faut bakende pe kotala bazamba. Alors soki bapesi bino mibeko wana lobi ke mboka ya mibeko tokolinga te, bozo boma mboka. Coutume eza bonzambe. Coutume tam na kanisi mema mataba batanga mokanda nzambe bayebi, na kati ya mikana nzambe pe apesi mibeko na ye. Mibeko ya nzambe kokozokisa moninga te. Kosala moninga mabete. Eza mibeko euti na Bible. Koyina moninga te. Euti na Bible. Mais poto to sango pona nini. Soki nkumu to chef de groupement ayebi soki note papa lelo to kota zamba te. Omoni zamba na zamba eki ezali ti lelo bazamba bisu bato kota te bazamba ya bikila. Ezali alors na kati na biso to zwi makambo oyo eza ya biso oyo sengi to zwi kutimi to tiki yango to landi ya mondele. Tala ndenge mboke bebi. Tala ndenge makambo za ya kobeba biso nyonso komi lelo na pasi mutu osambela te okomi ya kolela babilanga na biso to mona chef coutumier mususu chef de groupement mususu ye akei ye zona kumisi yo etala nzambe makambo wana yo ozana tante ya kokende okumisa bilima na yo to bwaka ba mungu ali susu te ba makasu na zamba to zo bwaka su te nkira adia na bei esali nkiro jabe wantu zoga to lobi kisi aliaka makasu okena mai ozuni kasu ngotafune bwako beba nkoko obengi bakoko na yo biloko wana ezaki na avantage bana mike na tango ya kala omoni oyo eza mabele mabele oyo eza mabele euti banda musika ya bakoko na nga na tambolaka nango mabele oyo nasalaka nango eza mabele ya cimetière ya bakoko na ngai banda mboka nasalaka partout nasalaka nango po na yebi nini coutume ya bakoko na nga ezosala makambo gasoko na sengi na déclarer coutume ya bakoko na nga ekosala. Alors yo moto bwaki coutume papa nakanisi na tango ya kala ex-président akufa déjà malgré tout souci to saka nango po ya yebisaka biso tanga moni ye moko ameko kenda kimondele ayeko changer yebisi biso peuple retour à l'authenticité tango alobaki déjà loko wana seke lakseki nini tozongela bakoko na biso po côté ya kei amoni malonga te ayebisi biso tozonga tolanda kota bakoko te côté bwanya ezali mwana atamboli na bakoko aza mwana ya bwanya mwana ayoki po ani bakolo pe bali monoko ya mokolo elumbaka solo mais ezali na makambo ya bwanya kasi ezali yango wana bisesi oyoki bakoko bazopesa bwanya ya bankoko yango nde metango lobi ke mabele ozoki yango na cimetière na ebite eza nzoto batu ezali putulu kasi nzoto batu to ndenge ezali putulu oyo ezali na kati ya mabele oyo ya biso ya bankoko na ngai na tambola mabele bakoko na ngai tuni eza mabele ya nzoto batu ya pusi kasi biso toza batu nzoto ya batu toza batu
mabele nzoto na ngai pesa mabele so na kufi na sangisa ekomi mabele moto wasi ko bangisa to meki toko bangisa te ezali kuindoki te ozika la cimetière mais mabele c'est belé partout yoka tata na kanisi me mata na kati ya bible na mukanda ezali bato ba okende ti na kati ya cimetière lelo cimetière losambo ya bawei na christianisme pe ezalaka te losambo ya bawei na bible est-ce que ça te l'église ebele za basala bakende apela losambo ya bawei alors pona nini na binote losambo ya bawei ezali mutu akei losambo ya bawei alors na ngai coutumier so nazwi mabele nazo sambela ngai moko nayebi ke mabele na ngai bakoko ezali mabele réponse eza pe na pembe omona tanga kala so mama boti mapasa bakozwa pembe wana bacheboye webi lelo biso awa makambo wana esani esila kaka mpembe wana soko sengi na bankoko na obi bakoko pesa ngai mpembe na nde na osenga pembe ukofungola ufungoli mabele sani ekomi pembe na kati ya mpembe mabele komi ogotia nkoko na nga mpembe yango ba mapasa babotami pembe yango ba mapasa bazala banzungu na bango bampo nzungu ba mapasa ezali lelo yo mapasa botami mapasa za mokonzi balati ka bilamba ya motane mapasa okola na ba chance mapasa ya kala na lelo si différent ezali ozomona bozwi kutimi to buaki to landi o eza ya biso te il faut to zongela o ya biso kutimi soki to zongela ya biso kutimi ezokisaka moninga te kutimi pekisi ko zokisa moninga nde naza boye naza chef kutimi groupement soko zokisinga il faut futa taba OK okozwa mbakisa yo kan soki ezaki bongo kuluna na kati ya kozala mutu nyonso akomi kobanga kena kozokisa te soki nazokisi mabe ekosala nini ekoyela biso na kati ya famille vie ekozala malamu roi tangata toyeba nano pourquoi babengaka kombo la tangata elakisi nini kombo ya tangata ya tangar ezali kombo nazwa pena na bokutimi kombo bazwa na kasi biso no tokoboya kutimi te po moto nyonso aza na kutimi mokili mobimba oya biso Congo okomona moto bapesi onga kombo nanga André nani o André Martin bokoti na kimondele mais moto nyonso aza na kombo na authenticité aussi ezali ngai kombo nanga roi tangata mais est-ce que ça kombo papa mbo boto to yo mo mi pesa kombo ba pesa ngai ezali tangata mbisi moko azalaka maseke misatu baniataka ete nde mama na ngai na papa ezaka kombo ya koko na ngai nde bayaka kopesa ngai kombo wana tangata oui ezali kombo na wuti na klasi partout kombo na ngai bayebi tangata kozala chef coutumier bakomaka yango to babotama parce que belo mobi awa eza makila mais ça misusu pe bakomaka pe chef coutumier abotama pe chef coutumier pété est-ce que différence ezali na muto abotami na yango na makila to pe abotama to me bakomise ma chef coutumier pe oui lelo oyo tozoloba boye na Congo tozomona ki chef coutumier bazwa na administration te mwana na ngai ya mukie mwana kasi na ngai ya mukie ataza na inane azan kumu lelo soki na kufi biloko ya mwana bakoko kotsa isi fia ndima abotami deja nkumu kikumu bakoma ngo abotamaka deja mutu abotami nkumu tangu okufi na age na ngai so na kufi baluki mwana kasi basa nini bapese ku abotama deja fumu abotama chef bakoma kana ngote mais lelo miso moni oweli ete komi na distraction ozana mbongo ebele otangi ebele obotoli baninga kibokonzi komi chef yango wana ozomona banyama na zamba bazokima mayebo ezobota esu te nguba mabele bebi bawangila mabele ezosala lisusu mbisi na mai azate mpona nini bazosomba kinkumu na administration po atangi mingi baninga kuna faiti mpo azana mbongo ebele azana ba relation bakokotela ye par-ci par-là ndo moni akomi kosomba ki chef kinkumu basombaka yango te ato sombi pe yango wana banyama na samba bakimi vie komi pasi commandant Glody Fatasien na peso moto mina biki olanda émission na Trace RDC News en tout cas kozala égoïste était commandant Glody Fatasien partager émission commenter ça nga bien puis maman Laurence Nzumba alors roi tangata to parce que loko moko lelo oyo eloko pende tindi ngai pena mingo pusa pembe na yo en tout cas naoki sangolo epanzani Congo mobimba otritaka ozosalisa ba maladi bili mais eloko ekamwisi ngai natali bandeko mosusu nzela ba media balobi bazo traiter malade o babengi na kombo ya sida mingi balobaki sida za frappe nzambe tu ebita est-ce que roi tangata il pas traiter pe sida oui
biso to traitaka yango epa na ngai nde na sabo mutu soka yepa na ngai na kotuna oteke oyeli nini likambo nuzani te yo mo mona mbala zaka na droit na ngaso to kuta ina okupesi nga droit na nga na komona makambo na nyonso tika buyi na komona nyonso na bani ko yebisa otala bu ba o ba otala nga ba yapa na nga soki lokuta ba ko témoigner mais soki la vérité o ba yapa na nga tango ba ko tala ba ko yebisa bino ke non te ye asala ka bongo eza lokuta te pona na pouvoir traditionnel ya bokoko na ngai mais siko par rapport ya ko yeba ndenge lobi ki o traitera pe maladie oui na traitaka yango na ko tala bakoko na nga ba yebisa ke mutu aza na maladie intel maladie oyo aza nango nzete nango to likasa nango to lititi nango mbuma nango kozwa boye yango wana ozomona tangata aza makasi po avana traité il faut na yeba nanu bakoko na nga fu balakisa ngai maladie na yo eza na nzela nini po maladie ya kobwakelaki ndoki boboyi tradition ekomi moto akomi koyokela moninga jalousie nakende kobwakeli mwa maladie intel ye fo azala kasi soko yepa roi tangata nakolongola nyonso roi tangata azokolongo ozala na maladie nini ombasu nyonso yo za nango yaka nango okomona yo moko o lupango ngako to na fandi bo lupango teka oza na posa ya mbongo na ndenge ya normal misalo sala ke simba kate yaka na famille na bino batandoki bali yebisa bango yi roi tangata se aye azaki na mboka bayanzi na minicho na sa deja awa makambo nyonso za nango yaka nango pa roi tangata ngana komela yango bokomona bino moko nde na melaka mai na ba problème wana nyonso na tie mai na soko mela nde na melaka mai wana ekendaka ndenge na komela ba problème na bino nyonso boza nango problème bato mela yango na melaka ba problème ba bato nyonso ba nango na melaka nyonso mais ce ko ekendi obe pa na nyonso pa na ngana ko décharger nyonso po ba wei bazali oui bazali c'est ton mili problème muto pesa ba oui na ko pesa ba na yebisi ba oui tala ndeko na bino aye na problème intel pe na nombre ya cimetière na bino ba koko na nga ba ko laksa nga yango tika buye ba ko laksa nga yango watanga parce que elo ni ne sala ki olongwa na mboka bayanzi oyo ko vanda awa na Kinshasa te na longwe na mboka ya bayanzi te awa tozali bato oyo awa lupango ezali ndako ya libana bali na mboka bana bazali lupango ezali makambo nyonso pe ezali soki ngai nasali 1 mois 2 mois 3 mois na kozonga na ke kuna na fandi kuna bato su bakobenga ngai omoni kosala makambo ya malamu okozala toujours préféré bato bakwanda kobenga yo par-ci par-là yango wana omoni kosala misala ya malamu eza na esengo makasi soki oza na pouvoir traditionnel eza na esengo mais kozala na pouvoir oyo eza boye nde yango wana place eza pasi mais oyo eza makambo ya traditionnel merci roi tangata sikoyo depo banda makambo na oyo est-ce que obimisa mpe deja bana oyo ezaki obaptize mpe ye mpe aza mpe na pouvoir ne mpe quelque part asala mpe mosala na yo te oyo ya biso yango eza ya makila ya bokoko na nga bona kobimisa mutu boye ndenge nilo bana pesa mwana kasi na ngai po ye paza nkumu lokola ngai na kopesa ye me na tango nga nazali na ko céder eloko te pa mwana kasi na ngai po ya biso za ya kopesa te na brave boye zwa ozala na ngolo lokola ngai te biso za makambo ya makila so na fuli so na bi bakoko na ngai cimetière na biso botala mwana biso tali kambo za tali na bemie na lakisi e bilima mwana bako ko sala ndenge lokola ngai. Merci beaucoup, la baladino surtout il y a Trace RDC News, tout ça bongo toujours dans le roi Tangata donc il y a qui bien il est plein de commentaires billet bozo quand tu es volonné à l'obaraki toko en tout cas ba numéro za déjà wana bobenga en tout cas beaucoup ta contact de bisope boza pour ça bozoye bozo numéro na suka ya émission. Alors le roi Tangata tout yeba sikoyo par rapport il y a émission mon la terre la TV na mboka biso Congo ils en a fumu moko na tanga kombo te ya sukola ka batu asura ba maman asura pe bana mibale to ebité est-ce que pas non pesa ils annenge moko toté pour traiter moto alors omoni moto na moto ana place ya zwa pouvoir na ye moto na moto ami yebi makambu na ya salaka ngai oya ngai na salaka na yebi alors ye na yebi te soke tinga e bongo kia salaka bongo ya ngai kuna na yebi te alors ngai peso tinga ke no te mai ezali zwa mai sokola te sokola pakola mabele sala bo o talize kotinda ngai to pouvoir kotinda ngai yango na okena chemin wana mais ndeni pouvoir etino sur le moi ça bato mario ni kenzoto na konika moi ça mutu te wana jamais kutu place moi ça mutu oso okende ko sala nini ngai na sana mwasi na sana bana na sana bakoko na nga bazali alors moto esengi keno ye moko ko sokola bakopesa keno te zwa mai bénédiction zwa mabele ya cimetière sala boy moto wana sana esprit de mort longola na cimetière na ko longola e. Mais si par rapport à oyeba ki lelo oyo mutu oyo ausolola na baye o bakufa est-ce que kokota contact wana batu wana omote wale komisiko kibondoki ezaki bondoki te yezo yemo na kata mukanda akendaki pa Lazare kosa akenda na cimetière akenda na cimetière akeko sola na ba wey
siko pona nini biso te soki yo salaka bongo te tali yo po yo bwaka kutimi na yo mais soko zongeli kutimi okobanda pe kosona ba wei eza na lengi moko kindoki te eza na lengi oh mais bon on va kufi ba 10 ans 15 ans passé mais yo bon moi osona ba wei eza na lengi ko bible le biki relation ezate entre biso bato bon moi là bato bakufa te omoni na kati ya kutimi laisser le mort enterrer leur mort na kati ya kutimi soko koti na musindo ya kutimi okosepela na yo pe okosepela même mise chrétien mort ayemba ki kutimi za kindoki non tanga kombo na ete ayemba ngo bayaka bango moko asolo babongo me komona pasi bato ba pouvoir traditionnel a okende bakendaka bazale belé bakendaka oui soki mutu alobi kutimi eza bondoki akosi yo alongola kombo tanga kobala mwasi na ye basenge makasu apesa te yebisa mutu papa basengaki yo makasu kopesa te kutimi eza bondoki temenze moto ayemba lobi ki kutimi za bondoki boti cimetière boyebwe abala te mutu la maboko kombo na ye nani kombo azana kombo ya mboka te totaka kombo ni ba mariage kutimi ya kosala ngo te soki mutu abala kutimi asalaki te apiaki makasu te so basengaka soso na kutimi bato apiaki te omoni place bakosa bato eza lokuta olandi merci beaucoup bozoka ndenge le roi Tangata azali koloba donc émission penda en tout cas tant ozudi bako kolanda ngo partager commenter et ça langa bela bande sur commanda Glody Fantasy en tout cas nabi ka vona zonga moi $100 mort là les panneaux quoi merci beaucoup alors le roi Tangata expliquer biso sikoyo ngai natala mingi télévision nabi ba actualité belé et ça la chef coutumier moko na lande pe ya télévision alobanga habillé asolulaka na bakoko ne mesko ya mindele mais aza congolais bakoko ya mindele il paraît que ba arrière parent na ye bazalaka ba mindele bon wana koyeba te bisika ya uti na pouvoir o bapesi ye po ngai na famille na nga mundele asate bon mundele asate ata métier asate na yebi ke côté na biso bato bengaka bato misoka mamundele wana ça veut dire soko za moi pembe lokola mwasi na nga Esther Selenge bakobenga mamundele mais à part wana eloko muso ezate o babenga yo mundele peno ko bota mundele te wana esalaka te wana bongo na biso na kutimi na ngesa te yeso ka bela ka mindele na ye na koko na bango abimaki mundele likambo te meza pasi moto moindo akobota pe mundele me mundele abotaka moto moindo te abota moto moindo akotika la jamais kobota moto moindo akobota mundele kasi mundele akobota moto moindo jamais ekosala te mais na yebi bato oyo aza moindo aboti mundele bazali wow monisiko monite yo pesa iza facile pour ça akobota mundele oyo awa ya pays étranger te loko bota mundele awa na Congo mundele binga na comme Belgique esala te roi Tangata toyeba elateli oyo yo mo ndo somba ngoto ba pesa o pesa te o na biso to biloko oyo ya biso za biloko ya chérimoni eza biloko ya pouvoir tant tozaka dia so lati bo seke to komi na kati ya makambo moni po ani na tuna eloko na nga bokoko yango nde tambusa ngai oyo babenga yango nanga bia bila nanga nanga ngabo nkoko me nanga eloko oyo akendaka partout ata soko ye na makambo na mabe na kotuna ka nanga muto aye na problème ne nanga lakisa ngai soki eza na bututo ya moi nanga lakisa nanga kokita kaka ndenge na sali ne nanga nanga kitaka so nanga kiti akoboisa ata na avion na ngina kota il faut na za eloko na ngai na kotuna nanga na ngina kota na maswa faut na tuna nanga bokoko na ngai na kotuna nanga na ngai lakisa ngai nini ezali nanga ekolakisa ngai si on peut l'action bilamba o la taper ekolakisa biloko eza biso bonkoko tant ozinga keze la tele okoko na ngai za lata batachi ba ko lata bafumo bai ba lata boy bacha na chipoy na olakisa yo nde ba memanga na chipoy omona nyonso merci ce que tonto yeba est-ce que on dit pe fumu kimbango ntoma fumu kimbango azali ya bonkoko na ngai azali ntoma na ndimela ga etango nyonso azali ntoma ebongo papa na biso taunda oui bazali bato na nzela ya bonkoko na monda nsimi bato ya nzela bonkoko mais sikoyo autant que le beloko mora par rapport ya kombo ya Jésus Christ comme ici ozo ndimango te to ndenge po mindele ndi mabala biso yango oyebi osekisinga makasi roi Tangata osekisinga makasi ngai nazali moto moindo nazali noir na libota na ngai kombo ya Jésus wana toza na ndoi te tika boye aza na ndoi te
libota wana kombo ya Jésus na libota na ngai na yebi ete. Ngai na yebi nde bon koko na ngai na sayelaka bon koko na makambo ya Jésus eza makambo ya mindele. Ye moko pe na mokanda nzambe azoloba kana oyo azana pouvoir agosala bikamo sikoleka ngai. Bongo kasi yango wana alobelaki ngai. Alobelaki ngai. Watangata wala muimisa musika. Alobelaki ngai. Non, alobelaki humanité mobimba ta ndima ko kufa pona biso nyonso tu. Mpona ngai te, ngai koko na ngai tanga kufa ki ayebisi bato abi. Bomoni eloko liseke natiki yango koko na ngai wana. Soka koli bokopesa ye. Atikela nge héritage. Mais na moi liseke on pété. Ezali. E bongo nyonso ya bokoko na ngai na kobimisa. Na kobimisa ka par avion. Nanga na ngai bokoko oyo demanda ngai. Alors bato yezo moko alobi. Moto azana oyo akozala na kondima. Akosala bikamu sebele koleka ngai. Oui. Biso na misapi to longolaka. Misapi neza bolongola. Tolongola na misapi. Na ndenge nini? To simbi boyo na bende longwe. Wala ngoki misaka na ndangu lo to ndenge nini? Watangata. Elongwaka. Eza to komona ta essay. Te pa ngate. E pa ngate watangata. Na banda pa na yo. Te pa ngate. Et pas la rate nga lokolo bangi pa na zonga boy caméra so zonga boy caméra so pusa na boy yo pusa na boy yango na yo pusa na pena boy boy na simba boy so na simbi so na gangi ekomata tande na zanango moni misapi nanga ozomona caméra ozomona show omoni abaka merolandi tika bureau. Nous avons un pouvoir traditionnel. Platisation bien. En tout cas, bonjour la début nous surtout bon mori donc tout ça bon la carte il y a Yesu azongi saki litoi. Yesu bakati litoi ya zongisi. Kasi fumu tangata roi tangata yeyo. Elongwe makile bimi ebimité. Ça makambo pouvoir. En tout cas, je manque le mot, je ne sais pas comment dire. Donc, il y a tout besoin de la roi Tangata. En tout cas, ça même une démonstration. Roi Tangata, na telle image moko aux yeux bido ya mai. Au ningisi on est commis ce qui rouge et commis pembe n'habité. Ce qui le but au monde en Europe. Te wana roi Tangata sala biloko wana te. Ce qui roi Tangata zui mai bongoli boye wana biloko ya ba misusu peut-être obosani. C'est bon, Molanda yo to ndenge ni. Roi na ebite wana roi Tangata sala biloko wana te. Pe loko wana na ebi nanga ko sala ngote. Na zape na tina na ngopete. Ngana osala oya ngayo so mona. Biloko ya mikia to sala kate. Ngana kanisi na kati musapi partout. Mutu akoloba kati musapi lokola ngai aza kokera na ngai. Mena biso solo mutu akokata musapi lokola ngai seke yende kokera na ngai. Bongo so okokina te. Kozwa mai ko bungola boyeza ezelo te. Akotina ta mwana zwa mai siko bungola. Akobungola. Roi Tangata, tomoni démonstration to sala awa. En tout cas, il a tout na question curiosité. Pourquoi polir musapi o asuka? Bon, na kanisi o eza bâton. Papa tanga laksa mwana ke keba yo kozwa likama yo omoni yo sala baje. Eloko aliboso laksa o eza lokwa arme munduki place pouvoir ezali. C'est ça. Donc so de yasi na kanisa ta bande ko mususu oyo bazana islam pesa lokwa bokoko ya baninga. Bachaka pe bateau. Alors na bokoko na biso pe bateau oyo utilisaka. Ezana utilité ya bateau oyo zo mona musapi oyo. Elobaka makasi. Na soki mutu abali bazopona tokolati alliance na musapi ni bakoyana awati. Musapi oza musapi ya pouvoir. So mutu balati o bac magie de bateau bazaka na ba magie. Il faut ala tona musapi po asana magie. Alors so magie eza déjà pouvoir traditionnel de biso za na kata libumu nde tozaka na kata libumu. To na pouvoir na biso na kata libumu. Roi Tangata siko na moni pe misapi na ope ezana bag. Moi que ça curiosité. Oti ko le bon pe ke maman nani maman Esther maman Esther Silenge maman Esther Silenge donc motema ya Roi Tangata et puis tout le bapé que vous appelez la coco oui ba coco bazali que ça curiosité na yeba tongo saki di bala na maman Esther moi ça pembe to yeba nanu est-ce que liba ne pas mbomaki ndeto bananda ko nzambe na église to et pas mbomaki et pas ba chef coutumier oui na sepeli makasi na yoki susu na elengi. Eza kesa curiosité oui, na yoki elengi. Ngai lelo tango na ye. Kosala libala na famille ya bato. Na yebisaka bango na eloko liboso ngai
nazali moto ya tradition. OK. Ngai na kumisaka nanu bokoko na ngai. Alors, na nzela ya bato tosanganaka na bango bato bayebi bonkoko, bato basela bokoko, baza ba moko na ngai baza na droit kopambola libala na ngai. Alors nayebisaki bango soki ezali na nzela ke no libala na ngai, bomemi biso na église songolo bo mwasi ya kolanda nga. Place onga na dosambela mwasi ya kolanda ngai. Akoto koma na place ongo sala libala na biso mama tokende pa bandeko oyo basalelaka bwanya. Bandeko bazala bososoli. Po moto oyo asalelaka bokoko azana bwanya. OK. Moto asalela bokoko azana bwanya. Moto asalela bokoko yende azana bososoli. Na okende pa na epo asosoli sabiso. Apesa nga liso bwanya na bakisa na oyo nazanango. Oui, c'est ça. C'est qui yango salaki. Yango na salaki. Ah, siko merci. Je pense que boyo kinenge docteur Tangata alobi donc akina pas bato la bwanya. Depuis di bani sema ki pa moto za na bwanya. Nga ka sem sibu yolo bata pasteur mo pambola ki o pour passer belé. Ngai moko nde na bo ki passer nga na sanango e uti na Nzambe. Nzambe apesinga ki bokonzi na ngai na koti classe te pona koma mokonzi te. Na botami mokonzi na pouvoir ya makasi koleka oyo pasteur akoyebisa nga ke nonga na pouvoir po Nzambe asali pa na ngani na ko mokonzi na pouvoir ya makasi koleka pasteur moko boye po koleka na pouvoir po Nzambe ayebinga Nzambe nda chenga mokonzi siko ngai na kende kotanga te na koma pasteur eza na ba pasteur msu atangi akomi pasteur théologie mususu ba alandi muninga sima ayekoli koteya ozomona me ngai siko na botami mokonzi makila ya bokonzi donc on Nzambe asala kati na ngai donc Nzambe ayebinga ava yo luka ke obanda ko potana Nzambe ayebo ngai roi Tangata Nzambe sa yebaki ngai roi Tangata tomoni lelo mokonza mboka apretaki serment tolandi na ba message mingi na ba réseaux sociaux nde bato batie ba commentaire ba publier misu ba lobi ke bokonzi ya mokonza mboka na biso ya 5 ans na oyo e wuti na bokoko na biso yo ko loba ni ko oui eza mabete soki eza bongo Nzambe apambola efu bandeko ya bokoko tokosangana tobakisela liso ata 5 mosusu eza mabete eza malamu tokobakisa lisusu ata 5 mosusu obakisi lisusu po soki bwanya ya bokoko ezwi deja ye seke atamboli na nzela ya bwanya ya bokoko esili apambwami vi na ye mobima na libota na ye na bakoko na bana na bakokolo na bango nyonso bapambwami po ye atamboli na nzela ya bwanya ya bokoko yango wana bandeko bankumu mosusu balekaki bapesi oyo ezali basimbi bakisi su pouvoir donc ata 5 ans lisusu akei na ye. Est-ce que bayanzi na bateke bayokana rapi? Oui. Na yebi na ba histoire ya bokoko. Mumbunda, mwana mbunu. Mwana oyanzi. Watu oyokate? Mwana mbunu bambunda. Eza ba dialecte okendaka nango ndenge bambunda basakata. Bateke mwa moko na kati ezali. Mwa moko na kati ezali. Alors na kati na biso tozali bayanzi. Okay. Muyanzi aza muteke te. Akotikala okoma muteke te. Muteke akotikala okoma muyanzi te. Ozola na biso malamu. Ndenge moko musakata aza musakata akokoma muyanzi te. Barbar banga kale ninkereba. Bato na bato bana pouvoir na bango traditionnel. Moto na moto. Omoni ata yo boyi. Iloko na oloba boyi. Yo zali passer mo quelconque. Okoki koyebisa kumu na bino ya mboka na bipo yo za passer nkumu na mboka na azali so za passer na kisasa nkumu na mboka no azali bon kende koyebisa nkumu wana partia lelo longwana ki nkumu ngai na koma nkumu mboka na biso tika la sa nkumu to tambola kana maloba Nzambe soki yo ko vivre malamu Bili mabako bomba yo oh bomba ko ma recebe au PCP Roi Tangata. Omoni yango eza pasi. Makambo ya kutimi eza Nzambe moto akelaki yango. C'est ça. Soki to bwaki kutimi to bwaki bonzambe. Place kutimi ezali seke bonzambe ezali. Po moto atambola na bwanya ya kutimi azoyeba pena keno te na kosala boye te. Soki na sali boye mabeza ezali. Mais moto azangi kutimi agotambola bitambola tambola. Na mboka na biso so babike koyiba te. Soko yibi bakobwakelo maladi. Oke goyiba babwakelo maladi. Kutimi mutu ebomi yo to yo moko mibomi. Te yo mono mibomi. Kotamoli selo kutimi te.
Merci beaucoup. Donc, il s'appelle le roi Tangata. En tout cas, Nabaki bien, il parle bien. Après le docteur Oyo a traité ma maladie surtout. Donc, tant que vous dites Bako landa émission Oyo cause la égoïste était partager, commenter, aimer et ça l'a penza bien. On a beaucoup plus de besoin de commentaires la bino sur base de l'émission Oyo landa biso. Alors, le roi Tangata. Tout le monde qui ne sait émission mais tous en ont toujours. Tout le monde yeba. Lelo Oyo malade Oyo yesu sur ma casse na mboko le biso. Le col est mbassou ezate. Autre que le bago traite ba maladie non surtout. Alors tu appelles la pose ça qui est na quatre émission Oyo si il y a des images bon la bisongo si tu son là ba mo la pe ba image il y a ba maladie au traité déjà. Est-ce que mbassou pas non pe obeta ngodada? Bon, na leki na bato Oyo bazana ba mbassou eza ebele na ba témoignage nango ba maladie ebele na solo ba be maladie nyonso soko ye nango pa na nga soko bigite loba oyo akelaki likolo na mabele yenda boyi parce que ndoki tango de azoliaka moto totanga akomwa nzambe ndoki akangi moto moto asani akufi nani nzambe mokili asani andimike moto wana ku ndoki pe nzambe apesaka eta abomaka bato aboma ndoki nzambe apesaka peta po tango moto asala mabe asumuka tokende boyi selon bible na Adam na Eve nzambe amonaki ndenge Eve azokende kozwa mbuma azopesa Adam nzambe amonaki te apesaki temps alors tant nzambe apesaki eza na misala oyo biso zosala lelo ndoki akokanga yo so ba biso keba ndoki roi Tangata soya ndoki moto roi Tangata yo tena tika moto si bandeko banga fo banga ndoki abangaka ndoki abangaka pona tielaka bango na filet ya butu na arme ya butu na courant ya butu courant biso sela na ndako yo ya butu ezali na tieli yo kaka biloko oye moko tata mokeli ya keli yo ndoki azo voyager azwi nkombo nini asali solution à voyager na posa nguba azwi solution à voyager kasi eza na ndika oyo monaka ndika eza arme ya koboma ndoki ndika soko tuni ndoki ndika ndoki ya kobanga mais ndoki asalelaka makasi bamini ya mbila wana mandalala ndoki atilisa mais na ndika wana eza ya mabe nzeta mbila omonaka nzeta mbila eza biloko eza na kati soki bayebisi yango bokoko efongoli yo misu ya komona au complet en tout cas congolais te yaya nyonso pa na biso eza nyonso eza lokola tobwaka misu bakomi koya kozonga mwa ndambu ekomi loba biloko bwaka kiso ozokende kologota koko se akufa obandi oregetanga koko na bisaki grand maître oki ozwi ata mwa lutu apamba mais biloko amalamu ti roi Tangata tukosi ngalo ekamuso lobiki ndoki abanga yo manga biki ndoki abanga ne nzambe abanga muto mokili te abanga ne nzambe ndoki akobanga nzambe nzambe aza maître ya nyonso endakelaki biso alors na biso kwa batu ndeti yobo za ndoki ngai siko roi Tangata biso na toza batu ngai roi Tangata na puissance na yo na ngai na pouvoir na ngai moyoleka ngai na kokanga yo na kokanga nzambe te yo nde ndoki ndoki za nzambe te ndoki za mutu ngasiko na okanga yo na okanga na pouvoir na bisa nzambe ngai na za mokonzi makila na ngai za bokonzi azwiki ndoki ya bapesi ye na balabala koko na bango zaki ndoki aliaki na famille bato bapesi ye ngai naza moto nzambe asali na pouvoir traditionnel naza coutumier donc yo za coutumier toza ndoki okomeka ngai na kokanga yo na kindoki na yo olandi place na lobi na okanga bango oui na bongo nde siko roi Tangata toyeba lisusu loko moko par rapport ya ekoti o lati oui est-ce que basalisaka yango ou bien bapesaka bino to pe bosombaka yango oui ekoti na ba wenze ezali okuta boya te ekoti mususu ya ba wenze mususu pe nkumu alati akufi apesi bandeko na ai biso to ke na biso te tokozana na pouvoir wana te ai tokozana na pouvoir wana te bozwa bikoti bazwi bikoti babandi koteka tekango ntango baoteka yo okuta na ekoti mususu akosombeko ekoti yango azomona bafamille misusu bazokufa mingi mpona ni boza bato ya pouvoir bokende kozwa pouvoir na te wana ezaki ndoki na kokende te yango wana famille bazosila ti nzambe akosala kaka moko akolamuka ndeti ngai aza boye ngai roi Tangata makambo oyo ngai nazwa nazalaki siri te me nazwi bokonzi oyo pouvoir oyo naza nango euti na makila nazalaki awa nakoli awa na Kisasa natangi baklase awa tinga moko eloko elongolanga awa nayeba yango te bamombo
mboka nakenda mboka nakeye mboka mbala moko tala makambo no yango yango moyen na boya exact po bakoko pe ye naye kokutana bakoko na ngai bandi kolakisa ngai ntango bolobaka na ndoto moto nini si alala na ndoto aloti mundele oyo namoni toke voyage na mindele te wana ozalaki na sirene no elima okomona kaka bato moyindo mosusu mpe so aloti mpe ndoto mpe bola mundele simple na moi mpe te neti ami moko nayebi alota ndoto wana ambassade ya Canada wana mindele baopesi mpe soko nga na yokanga nazebisa soko olali ndoto yo moto moyindo olali ndoto ozalaki na mindele seke okutani na elima okutani elima okolotaka bakoko na yo olota namoni koko na nga moko boya kufa namoni mama na nga kufa yaya na nga kufa bokola komisi mutu mundele ata yo moko soki koko te okolota mundele te so oloti mundele te oloti elima watangata toki tosisa na biso émission mais moi question sa curiosité lelo oyo ototanga koma mama Esther eza question oyo nalandaka émission ya fumu moko mpe alobaka batunaka epi mpe ngai basiko mayele na yo batuna fumu wana boye soki lelo mwasi no akufi estce okozwa mwasi mosusu fumu alobaka abi te nazwa mwasi mosusu mais kaka na famille kaka ya mwasi na nga wana nayebi te estce pano mpe eza le cas oui omoni bato na bato baza na kutimi na bango nde nalobi awa ngai naza moyandi bakata bongo kutimi na biso ya bayanzi ya bakata ngai nake kobala ekolo mosu nakomema kutimi na ngai wana te kutimi na bango nakolanda nde ya bango so bango balobi keno te na kati ya famille na biso soki ileki na nga akufi okozwa yaya nde nakondima po na susi mwasi na nga toboti ne bana lokola famille na bango bazalaka bongo na kutimi na okende bongo mais soki bazalaka bongo te nakoforce to nakosenga kaka nzambe na bakoko na ngai bopesa kaka leki na ye to ya na ye seko ozala libanda nakoluka mwasi mosusu oyo akozala libanda aye toluki moya kosunga soki aza na bwanya ayebi mpe nzambe na bankoko akobokola bana malamu tokende kaka bongo isifi abokola me nakolinga te nde toza boye nzambe na tata mokeli akomema ngai na mwasi na ngai tiki no suka ya kosimba epa nga mpe na gunza epo toza na bondoki te ayepa nkani ya bankoko nzete makolo misato mpo moto soki abotami liboso botaka bofanda après tango akobanda bu akomi na 4 makolo 4 makolo mutu abandi konguluma tokomaka na 4 makolo après 4 makolo toyaka kokoma na makolo mibale avant okufa okomi na 3 makolo donc tokoma nde ngai na mwasi na ti tokokisa 3 makolo après tokei na mboka ya tata mokeli 3 makolo na epa 3 makolo nde nzete wana na de oyo nzambe asali na moko tobakisaka ekomi misato. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, merci mille Kolanda émission Oyo. Avant que je désannonce mon émission, non, c'est ce que mon papa y a Papa Labiso, le roi Tangata. En tout cas, merci beaucoup. Nendenge au Pesaki Biso, autorisation. Toko Talusu sur Awa Nakati à résidence, c'est tout ça notre émission. Mais malheureusement, pas énorme par rapport à l'émission Lelo. Mot de la fin pour l'émission parce que Toro Yambaka ou le sous pour Mingi a relevé belé mais autokangi Lelo. Message nous qu'on pas balanino surtout il y a chaîne Abisso, Trace RDC News TV, puis à Royal Télévision et Move Channel au bazo dans partout dans le monde. POP c'est numéro de téléphone malheureusement Mboka yo. Oui, ça va, merci. Nde na bandaki liboso ne bandeli na pesaki bebo eke alon même mborbe bino nyonso bozolanda nga mbote na biso alors makambo oyo nga nasalaka ezali kosalisa ba problème nyonso bozana yango soko yepa roi tangata komela yango nalobi bien na komela ba nazomela ba problème nyonso oyo bozana yango alors ba problème na bino tango nazomela seke makambo na bino nyonso bozana yango so ngokuta na roi tangata yaka okuta na roi tangata benganga numéro de téléphone yango 082 25 44 351 082 25 44 351 adresse ya hôpital Yami Balé ezali 090 71 97 017 ezali 090 71 97 017 wana nga Yami Balé adresse Roi Tangata Zwamina route Mokali parce que saut de mouton o tata mokonja saela biso saut de mouton au koti na route Mokali
avenue na ngai ezali avenue Ntsundi numéro 230 route Mokali avenue Ntsundi numéro 230 okomona ye moko Roi Tangata azawana makambo nyonso za nango yaka okuta na Roi Tangata esengo kozala ya ebele mawe kozala mukie. Merci beaucoup Roi Tangata. Sugi ta quelques personnes opesa bo mbote sugi bazali. Oui, ebele pena bazali oya kopesa mbote mais na kanse ebele liboso na pesi nanu famille nyonso to oyo ezali lokola ya madame na ngai ese selenge famille na bango nyonso baolanda na pesi bino nyonso na kati ya famille mbote po na bike bokolanda be mission bokotala vraiment kimia eza na bino après na pesi baninga nyonso bayebinga na ba malade na bato baya pa na nga bazo ba guérison bazana sengo mbote na bino nyonso vraiment kimia ya nzambe ezala na famille na nga mobimba famille Kalipila na pesi bango nyonso mbote baya na nga se na bisika zali baleki na nga Clarisse na pesi bino mbote batamosi na nga Coco bango nyonso na pesi bambote leki na nga Patrick bambote ebele ba Christian maître lisusu na pesi bino mbote ebele famille na ngai mobimba oyo nyonso ba famille ya Roi Tangata de Mborbeyan bebo nga kalendwome Mborbe me opembor. Merci Nabino. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi de vous présenter cette très belle émission Sont des stars. Merci beaucoup la Nenge Bozoki di Baku, Yakolanda Bisso, merci Pelu Soussou, na René Abiri, en tout cas les papas que j'aime beaucoup, René Abiri, merci Mingi. Na ndenge bolandi biso na émission o na kati ya chaîne bino linga mingi Trace RDC News TV. Merci Pelu Soussou na le Roi Tangata ndenge pesi biso autorisation ya koyamba na chaîne na biso na otiko lobango azamba liboso te pe sur des poto oyambo lisusu parce que mingi ya kolobana eza ebele vike ngonga ikoki omoni loto kangino oyo me mbala sima to ya to kanga lisusu dossier mususu ya kosola pe na yo bino so bolandi biso boki ndenge Roi Tangata lobi bobenga ye na ba problème ti bozana ngo o obela kan soki malade njoko o kyste myome nyonso obela appendicite maladie sope en PC benga le Roi Tangata azali wana akotraiter yo pe adresse APC aza musikate na route Mokali na avenue Sundi numéro 230 oye akosola na yo okozala penda soulager ya le bibia ki akosekisa yo donc maladie no ekosila pe akomela yango. Merci pe lisusu ngape na profiter pe ça yemboti maman Esther nani maman Esther Selenge en tout cas maman toye pena Tumeli Maïté, voilà fondé la TV, n'a pas la biso maman Esther. Merci beaucoup la maman Esther nous permettre aussi de taper dans la résidence de cette émission. Merci pour le soutien de maman Laurence Nzumba au abota pena Choco Cloche Canopé balani non surtout il y a chaîne Abisso Movie Channel Royal Télévision Trace RDC News. Merci beaucoup. Nabi kende bolandi émission oyo rediffusion dans le hôtel en sur lundi à partir de 13h, parce que le samedi, à 22h30, bolanda émission au samedi à 22h30, lundi à 13h30, bolanda émission au rediffusion. Bien peu de bolanda sur YouTube, nasi bomo la déjà émission au beau partager, beau commenter et que ça l'anga penza bien. Vous et moi, on se retrouve à la prochaine. Bon suite des programmes. Bye bye.